leki na kulutu na Liège basangisi nzoto. Bandeko boyeba na famille so bosangisi nzoto babengaka yango inceste. Alors na kati Europe eza na 3 ans de prison. Wana eloko liboso boyeba. Alors nazo kende sikoyo na detaye bino. Na otolanda epa ya mama Sylvie Mode bazoloba mwana 18 ans ya mobali na lekine ya mwasi ya 16 ans basangisaka nzoto. Basangisi teme basangisaka. Po bango bamoni video, bamoni pe ndenge ezali, bamoni pe ndenge bazokotisa ezolakisa bamesana na yango. Yango bandeko bakangelaka yango. Bolandanga na ebisa bino en détail. Kaka na mboka ya mama Sylvie Mode bachaki ndeko ya mobali ya mundele na ndeko na mwasi bakangamaki. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mwana ya mwasi na kati ya famille ezala papa na mwana, ezala mama na mwana, ezala leki na kulutu, soki bosangisi nzoto kombo nango eyebani epekisami pe na mibeko ya leta. Pa ya leta na kati Europe soki obimi na ndeko na yo eza nango envoûtement te. Nazoloba te cousin na yo. Soki aza cousin ou bien cousin éloigné nazoloba wana te. Po ba cousin babimaka na bango na ba cousine. Nazoloba oyo bobotami libota moko to papa oyo aboti mwana to mama oyo aboti mwana. Wana ezali na mibeko ya leta. Soko vandaka na poto oyebi yango te, yeba ozaka na poto te. Elobamaka nango mbalebele na ba télévision. Eyebani nango ebandi 3 ans ou bien sukaka na 3 ans. Na kati ya Allemagne ndeko moko ya mobali ye akolaki na foyer. Mama na bango tango abota bango na ndeko na mwasi bakabwana batikala koyebana te. Baye kolingana baboti bana misatu balakisango na télévision na Allemagne bango bamona bato nyonso. Ndeko wana ya mobali tango bayebaki ke o babotane bana na ba raison ndenge bana babelaka bakendenge na hôpital basentir bazali mama na papa leki na kulutu. Me bango bayebaki te. Alors mbala moko hôpital aza na tina ayoka explication te mbila akanga bango. Eleka na télévision parce que ndeko mobali ayebaki te wana aza leki na ye. Ndeko mwasi ayebaki pe te wana aza yaya na ye. Me lokola loi elobi obimi na ndeko na yo fo kangama. Lokola pe bango bayebaki te alors elekaki na télévision po bavoka baye na bitumba moto ayebaki te makambo ebele. Eleka na télévision na Allemagne. Eleka pe na 19e siècle te me kaka na 21e siècle otozali. Yango wana bandeko soki mwana na yo abimi na ndeko na ye to oyoki na libota ya ndeko no moko ndenge tozoyoka na famille oyo papa na mama bakendeke musala bana yaya na 18 ans leki na 16 ans basangisaka nzoto batu
na yoki na émission ya mama Sylvie Mode mingi basé na malédiction ya 4e génération. Eza nango mabete koloba biloko wana nyonso. Ba misusu balobi eza kaka losambo. Eza mabete kolobaka makambo wana nyonso. Ba misusu balobi ba mama loyenge, ba papa loyenge eza mabete kolobaka makambo wana nyonso. Mais foko yebaka tangu mwana na yo ya mobali aza na 18 ans. Oya mwasi aza na 16 ans. Babanda kosangisa nzoto banda kala ndenge o bango bazolobela o eza na ba video ekabwani. Pe ba filmaka yango elingi koloba diabulu moko aza na kati te. Diabulu liboso bokobanda ezali papa na mama. Wana ezali bongo. Papa kendeke musala, mama kendeke musala. Alors, boyebi bien ba Congolais na ba Congolaise, ba Africain na ba Africaine, to bata tiers monde, soki ba komi na premier monde, pa na bango, éducation mwana, ezali baliaka bien, ba sokulaka bien, ba salaka ba devoir, pe ba kendeke na classe. Ba yebiango bongo. Alors, bana oyo basangisi banzoto, pe ba continuera ko sangisa, na yebite soki bazali bazoba, to bazoba te, to batangaka te. Mais eloko nga na yebi, ko sangisa nzoto, mwana abandango na bumwana, ekipaka te, abotami na mama ya ndumba, ekipaka te, abotami na mama ya mambikudi, ekipaka te, abotami na pasteur, mama ya pasteur, papa pe pasteur. Ekipaka wana te. Pona nini nalobi na bino boye. Bolandanga awa. Ekoti na makambo oyo. Nga na yebiango bien koleka. Oyo bino bokuta nango na mokili te. Nga papa Robo batikelanga mwasi po bo comprendre. Na sentaki rien. Batikelanga mwasi po na déverger. Nazaki na âge nini 7 ans pour vous comprendre. 7 ans ou bien 6 ans, mais 7 ans, na lekaki 7 ans te. Nazaki na 2e primaire. Moi nango pe tozane mvola moko. 7 ans, 7 ans. Alors, bolingi boloba nini? Papa Robo oyebaki makambango ndenge nini? Alors, na lobela bino. Ngai na yebaki eloko moko te. Mais entre-temps, mwana wana ya mwasi azali muta liboso asangisi nzoto nanga te. Avant na sangisa na ye kaka na ba mwa wana na 7 ans toujours bazwanga na défi wana baki mikolo nanga tous les deux. Bango mutu balongolanga pantalon, bango mutu basala tout, bango mutu balinga etelema, bango mutu baloba makambo nyonso, pe bango na salina moko na silisi na moko. Na ndako esila te. Pas même ba moi, po naza toujours na 2e primaire. Nazalaki pe toujours mosutu yango na yebi. Siko naka mosutu te bokeba, bakatanga déjà na 8 ans. Mais nazoloba po na yebi yango bien. Ata nazaki mwana muke, mais na yebi na ba douleur mosutu, na makambo eleka, na ndenge bakomanga na mir na yebi. Yango na lobaka na bino, na kala Facebook ezalaki te, mais face mir ezalaki. Alors, bakananga en tout cas, na batata mibimba, bakomaki yango po basambwisa nga te, mais baparent ya batu nyonso wana na oyangai. Bolanda ngai bien. Oyo babandanga liboso bazalaki origine ya Congo Brazzaville, mais bazairwa je crois. Alors bazongaki na ninyo na 75 bazongi na Congo Brazzaville. Mais mikolo wana bolandanga bien. Po ba wana soki na lobi bakende Congo Brazzaville na moni ndenge bakoli te na koki koloba te soki famille na bango balaki bien to mabe
tout d'abord na mémoire nanga na yebi papa na bango kutu susu te na mama na bango na yebi kaka noko na bango parce que noko na bango yepe kaka mutakataki ngai mosutu bakataki nga pe mosutu kaka na ndako na bango pona bo comprendre alors bolanda sikoyo ndeko mwasi mosusu o tozane mbula moko oyo bayaki penza kotikela ngai nauti classe ndenge bautaka na deuxième primaire na coupe namoni mama wana baye na kitunga batiaka bilamba po na ntango ya kala batiaka bilamba kitoko na mal bakangi na kumba batiaka bilamba ya bana o basukula na kitunga o nanu basukoli te batiaka soki na sani soki wapi bongo bakosukula ngo donc eyebani ndenge esalamaka sikoyo mama wana ntango ayaki na kitunga te na bilamba ya salite ezalaka mpe na kitunga nango ya bilamba salite ayaki amemaki kitunga na motu nga na kota na uti classe namoni mwa batu bazoseka nga mpe nazoseka mpo na ya mwana moke alors napesi batu ndenge nazoyekola mbote na classe napesi mpe mama wana mbote nalobi po nini amemi sani amemi kitunga etanke pa na bango moto baza na pompe partout tozali pompe eza te partout kutu te mais bon na kote na biso bango moto baza na pompe ya mai ebimisaka sima lupango mosusu elandi quelque part wana eya mpe na pompe mais bango batiaka bato batoka te kaka pa na bango alors ntango nalobi bongo mbala moko babengi ngai mpo bato bazalaki ebele wana bavoisin bavoisine balobi yaka nayoki bamiso bagangi botika ye sikoyo nazoyeba te soki bazoloba na nani mbala moko balobi botika ye aza mwana moke me moko abenganga nayebi azalaki chauffeur taxi bachauffeur taxi akala bapembaka na bango aye na ndako alie mpo mbongo versement akokokisa yango kaka na 10 heures bakimaka mpe mbangu te bamemaka mpe 4 personnes te loba boza famille bozokende bakokomema mutu moko kobanda mongafula ntima luku akitisi mpe azongi na ye alors oyo abengaki nga nayebi aza chauffeur atuni ngai lobi ozalaki pa ya banani oyo ngai nalobi osalaki nini bozalaki na nani ngai nalobi tozalaki na oyo ya mwasi mpo batuni nga soki nazalaki na yaya na ye ya mobali mpo bango baza bakamarade na nga ngai nalobi te tozalaki na ye batuni okenda kosala nini nalobi oyo ezalaki ye mutu amemaki nga kuna bozalaki wapi nga nalobi na ndako na bango mosusu oyo bazotonga sika eza na pusu sima batuni nga bosalaki nini alors place wana na comprendre ke tolongolaki bilamba alors moyen naloba eza te mpo eza mabe nayebi ke kolongola bilamba eza mabe eza soni mais kosangisa nzoto kutu nayebaki yango te nayebaki yango kaka mikolo wana donc nakangi munoko bango balobi botika yake na ndako nakei mutu abetela nga lisolo aza te mire oyo bakoma fes mire mutu ebanda kobetela nga masolo nakomi na 8 ans noko ya famille wana ntango bakati nga mosutu balobaki sikoyo ekomi kalme soki osalaki makambo wana mpo ozalaki mosutu orke ngai nasala eloko moko te bango mutu bamemanga liboso leki na kulutu na ndako mosusu esila te etalana na bango sima oyo mosusu toza age moko amemanga pa na bango moko na kati ya pusu ya munene oyo ya bato ya pusu me bango bazalaki na pusu na bango privé mpo basombaka basima batonga ndako na bango deuxième ndako ya munene alors
nga nazala innocent. Sikoyo oyo tozane âge moko. Famille wana baza famille bien éduquée, civilisée. D'avance ndeko mwasi oyo wana tozaki ne âge moko tosangisa nzoto. Ti tokoli na ye tomonanaka. Moko totangaka pe bekole moko. Alors banda akola azala muke ti asilisi ba classe, asilisi ba université, mobulu aza mobulu te, mibali aza na mibali ya kokonte te, ti ntango akoma na âge wana asilisi ba université, na ndimita akoma même na 5 mibali. Ndenge aza wana ye na famille na bango, ye mutaleki tous les 7 bana na mayele. Ye na famille na bango etanke mwana mwasi, ye mutu asalaka bisika ya bien. Lelo na yebite, metango asilisaki classe, kaka na ba 20 quelque, azwa poste ya bien na kati ambassade moko ya bamindele. Donc, azama yele ya kosakana te. Na mukuse, soki ba parents na ye lelo o bazalaka te, to bazali, mwana oyoyo remplaçant le plus mayele, bien éduqué lisusu, calme, ezali mwana wana ya mwasi, oyo ngai na ye bakoma na first mir. Yango wana bandeko, soki likamba boye, leki na kulutu basangisaka nzoto na ndaku, ezali éducation ya papa na mama. Bolandanga bien. Lokola makambango na lobi, lisolo na yoki pa ya mama s'élever mode azan Allemagne. Alors, ezana livre moko ebima pe na Allemagne, bakoma mama mabe. Nga na lobi te za faute ya mama, na lobi papa na mama. Mezana livre moko ebima bakoma mama mabe. Bakomelango na Allemagne, na allemand, bakomango pe na ki-allemand, bakomango na lingala te. Soko landi livre wana, en tout cas, baka nyonso ekutanaka boye. Soki mwasi, mama, bazana papa ndaku moko. Soki mama, baka boye ekutani na ndaku. Traditionnellement, na ba allemand, batiaka faute na mama. Bien sûr na maloba, bakoloba tozana égalité, mais tango époque livre wana, tina mukola lelo, bato ebele o batangaka livre wana, bakaya boye, bakotiango kaka na mama. Surtout soki mama wana, na soki sa wana, ebongi, bosomba livre wana, babengaka ngo select, bobani mbala moko, bobakisi o ezana sima. Pona boyi, na bele lango, batu ba comprendre nazolobela livre wana. Po livre wana tilelo ekabolaka batu ebimisaka makambo ebele awa na poto. Bandeko ezali malédiction ya 4 générations te. Kosangisa nzoto mwana na yo ya mwasi na mwana no ya mubali na ndaku ezali malédiction ya 4e génération te. Ba malédiction ya 4e génération bolukelaka ngo na makambo mususu. Me mwana na yo ya 18 ans na ya 16 ans basangisaka nzoto, en tout cas bolukela ngo pa na bino moko. Parce que banango bafilmaka. Nga namoni banango te, namoni video te, na yebi pe bango te, bien sûr, soki namoni bilongi na bango, na koko yeba. Po na Liège, en tout cas, na yebi kobanda, na bana ya ba 50 ans, bien sûr nga na ukoma na 56 ans, na yebi na ba koko, na ba o ba botami lelo, parce que na tambulaka Liège, lokola mutazo tambula na wenza simba zikta. Na tambulaka Belgique, lokola janvier, atambulaka na ba site ya net. Donc, koyeba batu, en tout cas, modèle na yebi, même monsieur le maire ya Liège, ayebi batu bongo te. Alors, naza sir, soki na moni famille wana,
nakoyeba mbala moko bana wana bazali na éducation ya mabe te. Nakoyeba mbala moko bana wana bakendeke kelasi. Nakoyeba mbala moko bana wana soki basangisi nzoto. En tout cas, faut kotala papa na mama. Pourquoi pas bango mutuba, bango mutuba, bango mutuba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngambo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngambo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngambo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.